bate ya pilio ke ndenge na sala ngo nakei Même ministre Tengeli n'a déjà rassis parce qu'elle n'a pas appliqué par rapport au mais j'ai allé. Attention. Oh. Amona, Yemoko, Talisala,
C'est malheureux. Mais toi, tu connais pas. eza makasi komona papa gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa aye kotambola na kati ya wenze na biso ya matete na sepeli makasi na sepeli vraiment makasi batikele ke belé na kati ya wenze ya matete ba droit to bane ba droit moto na moto asa na part na ye oya kokongola mbongo oyo ya kingandi tike kingandi siko pose ezali ay bacha makambo nyonso en ordre tike yebani ezala kaka moko ya finance o bata salongo na salongo esili le reste wane tikali o mutu na mutu o tike ya kingandi o tike ya boye o $5 moi place ka o moko boye ba otekela yango $20 ne eza boye $80 eke na poche ya mutu moko za individu o ayebani te mboko na kesa leta ekota te wenze eza salite parce que mbongo bango bazoso kota na ba poche na bango ezobonga te ba bongisa wenze te sokota kana kata ba poche na bango eza biso te meza bango parce que bakongola ba mbongo ebele mais musala basala nango eyebani te batwa na wenze leki batante do futa cher hygiène do futa cher wenze yo ngana ebi yango depuis na zama moke pe koya komona désordre ndenge komi makasi boye ezali pasi mingi na kati ya motema désordre ya liboso tomoni batoilette ezali mbindo bosoto mingi c'est-à-dire que soki épidémie ekweyi awa ekoti awa na kati ya wenze matete bato banso bakufi na kati ya ok tokuti désordre mibale ezali mbula soki eza kobeta bamagasin oyo ezali nzinga ya wenze ezali na bacollecteur te ya mai mpona kodraine mai ekende na bakaniveau eza na bagoutière te eza pasi mingi na yebisi bourgmestre plutôt amemela ngai bakolo bamagasin oyo mpo topesa bango ningisa ya kotia ba ouvrage ya drainage notamment bagoutière mpona koévacuer mai na ndenge mana parce que mai ndenge eza kokweya na nsima na wenze eza koinonde wenze eza kokota bosoto mingi makasi alors tomoni badepute mosusu ezali
balabala oyo ezali liboso ya wenze eza kobukana esali libulu monene mituka moyen eleka ezali te baclient mpo bakota na wenze ekomi mwa pasi donc bamama baza kolela na kati ya wenze bazali koteka malamu te esengeli kobanda lobi na kotinda société moko esalisaka biso mwa mingi na misala ya mike ya banzela eya kotala ndenge nini bakoki kozipa libulu wana mpe kobongisa makadam ezonga na ndenge ekoki mais eloko tokosala na mikolo koya ezali kaka komodernize wenze ya matete ekoma ezonga bopeto mpe engenga totala ndenge tokoconstruire bamesa ya sika parce que mona lolenge bamama baza koteka na se mabele ezali pasi mingi parce que ekoki kobenda maladi mingi maladi soki ekoti mingi ekobenda moloko ti makambo ekobima tuku meke eza malamu te faut aussi ça makambo merci mingi